Félicitations à Belleville. Pourtant, Belleville, Belleville, tu as sponsor et Belén, on sait qu'il a préparé déjà. On est micro. Belleville, si acha batbanini, sponsor basé belé pas Belleville, c'est que Belleville a préparé déjà soirée. Moutako bimisaka date à la halte, c'est que ça est déjà projet na Ils ont la pression à bakouté. Non, mais bon, pression à bakou, sponsor ba belé bondeni. C'est que ça qui de pour sponsor avant ba il faut ça projet. Au côté si au côté tango bimisa date après ba tcheba on sponsor. Soko tali na fiche à Belleville, sponsor baza ebelé. Par rapport à fiche à là. C'est que Belleville azalaki déjà na projet na ye. Mais si la lokola asi asade batika polémique wana. OK. Il faut to kumisa bango basi ya makasi. Basi ya liboso ya théâtre ba ye ko batie ba date neti ba musicien. Il faut ko kumisa bango botika polémique o bosana bango. Basi ya liboso oyo ba beti lokola ba musicien na ba ngana lobaki na nga eloko yo. Nalobaki yango makambo ndenge ezokende tomona ke babakuk bayebi na bango me baoyaka kosala sambla nalobaki yango avant tokota na mozindo likambo la famille boyela boyebozi na yebisa bino bonne nouvelle en tout cas bonne nouvelle toza nouvelle moko ya malamu o na lingina informer bino sikoyo d'abord mbote bonjour bonsoir mbote na bandeko bolandaka biso kande boyebi Irsil Botelo à TV alobara toujours bonjour bonsoir cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Donc nde tolobaka kaka mbote edepandaka na ero ozolanda biso so ozolanda biso na butu so ozolanda biso na moi yo moko koyeba kozwa mbote nini la famille soki eza mbala liboso okoti na chaîne na biso en tout cas osabone commenter liker partager na Facebook partager na WhatsApp et puis partager biso na Messenger donc meka pena ko partager biso partout et ozala malamu mingi nzamba lola a pambola bino voilà. Bande konanga good news bonne nouvelle eza nini maman na biso Belleville azo kolembate aza vraiment wana azo lembate pona ko satisfaire biso en tout cas tant tobisaki bino ke posa leloka malamu il faut obongisa yango donc eloka malamu ba préparaka yango posa la likambo malamu donc pour osala penza eloko ya malamu il faut toujours osala ba préparatif ya malamu pona yango bravo d'abord na maman Belleville kandi pona likambo pona nouvelle lisusu ya malamu ya sika balobi famille bota toza toujours ya kosepela. Toyebi ke ba billet tekamaki, toyebi ke tosalaki sold out. En tout cas, bandeko bazanga ki ba billet tozela mokolo ya lundi. Donc lundi le 8 tangu kaka ezofungwama, zala vraiment wana avant pona osomba billet na yo mbala moko. Donc à partir ya 8h déjà, zalaka déjà prêt pour osomba billet na mbala moko po ba billet esilate. Bino mo bomoni tango bafungolaki eumelaki nango te donc ba billet tikali eza mokie. Donc soki kaka bafungoli mbala moko welela somba tike na yo. Pona bandeko bana poto good news nouvelle ya malamu. Nouvelle ya malamu oyo producteur atie libiso. Donc producteur avanza talia lobite bato penza famille bota ndenge basombi babiye na bango malamu ndenge basepeli singa na kosomba babiye na bango bwe na prévente ya pamba toteki 500 billets alors producteur asali boye. Pona bandeko baza na poto bomoni nini na tieli bino wana o na pakap nini photo na tieli bino wana ya jaune o na tieli mutu mutuka na mutu ya moto somba tike na yo ticket prime est un service de livraison de billets donc osombi billet na yo esika oza posomba billet so monike okosomba billet na application te ozwi malamu numéro wana o na tieli bino za wana na nini wana na fiche wana ya jaune o na tieli na mutuka ozwi malamu numéro wana obengi okomande billet na yo esika nyonso kozala bakokosa yo te po numéro wana eza numéro oyo etiami na page ya mama na biso moko Belleville kandi eza 063 eza 06 30 26 69 62 na bandeli 06 30
26 69 62. Commandez billet na yo, bakoyela yo billet physique. Donc, billet physique disponible partout na Île-de-France. Voilà, en Île-de-France, billet physique disponible partout. Bayoki kolela na biso famille libota toyokaki bandeko na biso baza na poto ebele bazobituna na kosomba biye ndenge nini nazokoka te. En tout cas tozalaki wana na ba live mpona koexplike bandeko lolenge nini ya kosomba babiye. Alors mpona bandeko boyebi te ndenge nini bokoki kosomba, mpona bandeko boza kosinkiete nga nakendaka musala na ozala te na okende musala na korate. Donc soko oza na mutu oyo akozala na ndako, obengi mwana, obengi famille, obengi ndeko akozala disponible. Soki akokoka kokota na application te pour que asomba billet na ye, donc yo bengi ndeko akozala disponible po na yo, obengi ye ndeko wana. En tout cas bengelanga numéro oyo bazoya baya kotikelanga billet, ba osalanga livraison, baya kosalanga livraison ya billet. Donc billet na biso système donc nini ya livraison efungwami. Voilà, système à livraison efungwami, livraison billet physique. Et s'il y a boezala te, yango tolobara toujours soki oza ko organiser eloko moko boye, en tout cas bongama nanu bosala makambo na presse te. Donc oza na posa osala likambo moko boye, bongama na yo, bongama kozala na o presse te o, bongama sala likambo na ona kimia, sala likambo na ona malembe okozwa résultat ya bien. Mais soki olobo sala ka likambo no mbangu yaya okoswe yaya. Donc sala likambo na malembe okozwa réussite totale. Voilà. Félicitations Bellevue Kandi. Nasi par parti oyo toyoki très bien. Ba maman na biso, ba papa boze bele bokomela kinga, boze bele bobenga kinga, bozo luka boyeba, bosala ndenge nini, basala ndenge nini. En tout cas, yango wana na ebisi bino. Donc, soki oza na posa ya kosomba billet na yo lundi le 8, en tout cas komitungisa mate, benga kaka numéro wana, commande billet na yo, bakoyela yo billet na yo tina ndaku esika okozala. Commandez vraiment billet na yo, pesa adresse na yo, bakoya kosala livraison, ba pesi yo billet na yo toujours dans le bon, ba tiango na enveloppe kitoko, ba pesi yo. Merci Mama Bellevue lolenge okanisi bandeko na biso oyo bazana ba difficulté pona kokota na application to pe pona koluka ndenge surtout mingi bato misala mingi bandeko ya États-Unis. Bandeko ya États-Unis boleli mingi. Toyebi ke tango biso tokomaka moi bino bozalaka butu bokola mukabe babiye esili. Alors bo s'organiser, bo tindi bambongo na bino na batu o bakozala peut-être disponible ya kosombela bino babiye. Pour ceux qui bobi que to la tête ozela peut-être ponge ko yiba yo boy 5 minutes ka pour billet sili pour façon batu bazo zela billet wana. Façon batu bazo zela lundi pour basomba. Donc lundi zala toujours veille misu kaka boy zala veille na application otala bafongoli to bafongoli te. Zala veille na numéro benga directement balongolela o ba billet baya kosalela o livraison na ndaku esika nyonso oyo okozala. Na sir toyoki très bien. Voilà, tozonga na dossier na biso oyo penza toyelaki liboso na bino. Nga na lobaki yango même Baba Cook bayebi na bango ke non date ya maman na biso Bellevue ezalaki penza date moko oyo babandaki vraiment ba préparation nango il y a longtemps bayebi yango. Mais pona kosala ka kokitisa mutu baoyaka mutu na mutalo bana ndenge na ye oya lobi na ndenge na ye oya ye na ndenge na ye oya bakisi na ndenge na ye o koto lobi na ndenge na ye seulement pona baluka bakitisa mutu. Bino si bomona spectacle ba sala organisation nango dans un mois, n'est-ce pas s'il y a un mois. Après spectacle o basali organisation nango na espace il y a un mois, mais eza na 10 sponsors na minute okande na ebisebino ba sponsor bazo bakisa makaka po batu bango moko bazoya.
batu bango moko bazoya nga na be na bino producteur bomoni po mutu po producteur abime yo ke pa producteur te me producteur ye moko akoya vers yo tovandaki awa tomoni tonton Vine mo totanga bakumu belebele zisa te bino boyebi kaka voilà tomoni bapangi tomoni tonton bapangi aye nde toza boye baproducteur botala pe sila paza na bafani na ye sila pe bayaka mobondo botala pe sila en tout cas baproducteur boproduit pe sila tozoluka producteur. Tout ça pourquoi? Parce que monaki Bellevie totiaki wana ke non producteur franco aza muto makasi kaka ndenge ezalaka producteur asala baproduction na baévénement ya makasi. Boyebi na bino botika kaka kosala sambla botika kaka ko utiliser terme wana ke si Bellevie alandi sila. Et puis po bino nyonso boya kolobela ngo bongo po bino nyonso boya loba po bino nyonso boya kokomisa ngo na lolengo bokomisa ngo boyebi bozobanga boyebi po bino nyonso boya koloba ko bozobanga alors botika ko menacer biso na ba faux compte na bino botika ko menacer biso tosala ka promotion tant tolo balikamba biki rouge ezaka pona ko corriger événement obomo na spectacle oya Bellevie ezala 18 ans po baya ko poto pesa bino pe date pan c'est que 18 ans na minute otito yebo to bimisi date ko c'est que penza ko minduki deje si bongami de o akoyaka kato to betani tata po minduki déjà en place donc nyonso eza ok pas de problème. Nga na ese bino Bellevie na sila mutonto sa makambo na ndenge na ye Bellevie na ndenge na ye sila na ndenge lolo boza boza etone sila alatisaka bana biloka mikuse bana na kutu bino mobotala robi sila lati na aéroport ta bazokende Belgique bomoni te sila ye moko roba mukuse nani mishu kilota mukuse wana musu ya mwasi ono bakendaki na mishu apesaki $5,000 po bamema ye pa mishu yepe kilota mukuse elakisa ke mutu na ndenge na ye sila na balolenge na ye Bellevie na balolenge na ye ndenge mutu na aza na balolenge na ye spectacle na bango mpe moye mpe ezala lolenge moko eza te ye koto akoza na lolenge na ye preuve neke sila alata biluka mikuse makasi Bellevie alata yango te po ani Bellevie aza marie sila aza célibataire mutu na azovivre na bandenge na ye mutu na bandenge na ye alors botika ka biloko wana alandi yaya bokomona spectacle bandeko na nga bokomona banani na banani spectacle ezali ntango okende bongisela bana no ba passeport bongisela bango ba visa bokende boke bosali makambo bozongi bokomika wana guide suprême balandi ye bino da bomona mutu alanda mois po bino botie makelele ya spectacle na bino ka awa 1 mois kaka banda bondo tia makelele ya spectacle na bino 1 mois kaka o botie makelele au moins Bellevie tozomona esika est-ce na tout na question est-ce que bomoni esika SB eteki babiye bango monde bayebi to bando mona kande bazotia babiye tekami to mona metumuni te lien ya kosomba babiye yango yo lien ba oteka babiye yango yo lien ba oteka babiye producteur boy lien boy to moni te mais bango moko bayebi esika nini o bango batekeli babiye na bango biso pe koto to moni ndenge producteur ati donc ça montre que producteur azalaki tolalaki tolamukaki tomoni bapangi ye tozoluka producteur kaka et puis kaka bino moko producteur azate biso tosala yango sans producteur sans sponsor mais leo natali video asila na munoko asila lobi ke producteur alobi na yebite soka asali onka po koto bato bazana producteur na yebite boza na tila bino video yango boza tolanda video yango en tout cas na yebite soka asali onka po na koto ayoki producteur azai na yebite po bino moko boye producteur azai
aza te biso toza sans producteur mais totondisi toza sans producteur kaka bino moko lisusu en tout cas baproducteur botala mpe sila tozolukela sila producteur oyo mosusu kuna nazolukela sila producteur nga mo mpe nalukela sila producteur amalonga tokomona nyonso wana ka Bellevue apesi vertige nyonso wana ka Bellevue apesi panike bandeko na nga leo na olinga oloba mingi te olobi na loba mingi mutu pasi nazoyebisa bino mama Bellevue obomisa biso mutu pasi nazoyebisa bino la famille naotiela bino video tolanda siko to comprendre te na bacommunicateur na sila na bino confusion yango boza nango ya makasi koto balobake producteur aza te sila beti ye moko sans producteur koto nazolukele producteur koto en tout cas baproducteur botala mpe moninga ye mpe aza deya na bafani na ye boza natiela bino bavideo yango pardon boza toyoka yango voilà toyoka yango. S'il vous plaît, nous avons lancé un message à nos producteurs, à nos tourneurs, c'est-à-dire que vous avez maintenant un produit. C'est-à-dire, à part musique, vous avez maintenant un produit au bureau que vous exploitez et s'appelle Sila Bissalo. Voilà. C'est-à-dire que partout au Mémaillé, je peux vous rassurer que Batou Baroya. C'est-à-dire, pour ne pas comparer aux autres, mais je peux vous rassurer que Sila Bissalo a la fan base. Et déjà, quelqu'un qui a une fan base, déjà que place sur le Mémaillé, fan base Hollandais. Nous tous, on a vu des gens qui sont déplacés à Canada, aux États-Unis. Et ces jours-là que moi... Au Monisiko Awa, balobike, bazolukela si la producteur. Bango moko balobaki ke événement o baucho sala wana producteur azalaki te. Ponga na ebike producteur na bango zaki nani o amwasi wana aussi la matière na podium wana grâce na yende toza awa yende producteur na bango mba liboso pe asala production. Donc mba liboso ameki production de na bango voilà. Sko tolali tolamuki toyo mona lisusu video nati la binango sikoyo si la lobi ke ezanga tiza producteur nda lobi na ebite bosala ngundeni seulement pona kaka ke non peuple congolais bamona kaka comme Bellevue paza na producteur tikanga pena lobaka likamba producteur po batu bamona ke nazaki pe na producteur mais so bozaki na producteur ba comédien ba yete producteur angwa échoué. So bozaki penza na producteur ba comédien ba yete c'est que producteur angwa échoué na ye il fallait même ata quelques personnes ndenge ni bozaki na producteur mais ata mutu moko te azui visa na sima ya événement bozaki na producteur mata mutu moko azui visa na sima ya événement azate c'est que bozaki na producteur te. C'est que vous avez un producteur, à quoi bon ya kubimisa kaka selon producteur selon producteur yaya vous êtes hollandais s'il vous plaît. Naoki li solo que malo tozana nini after teme journée à le 8 ne ba ba le 7 plutôt. Producteur Ranger Studio. After ezali le lendemain. Na barbecue parce que na pourquoi a changé style au lieu de after la pourquoi ça dit barbecue ya monde voilà barbecue wana batwa after la VIP bata VIP 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 bango ni ba regarder ba bracelet na bango comme ça na ba boyoki selon producteur te kuna konga pe na songi boyoki kuna te selon producteur ce qui VM studio toyebi na bevénement au producteur aka moko franco toyebi producteur aka moko franco botika na bino kozwa mapala botika na bino kozwa vertige bandeko boza na bino à l'aise Bellevue olekani te bomoni Bellevue aoyani kosala ba video te producteur yaya beaucoup l'air. Vous allez lire l'air. Kaka na balinda, kaka na ba bino wana bokomi mwana bato nani Gralia impoli, Gralia boy, mais léa sa uti ko finga likamba biki rouge kuna biki rouge ça des potages te, biso to na biki bleu, na classe biki bleu na biki noir. Mais tango Gralia ko zongisa ko répondre et comme yo impoli. C'est que moi j'ai remarqué
donc bato bakoya balobi na bango tovanda totala kaka tokanga misu tokanga munoko tovanda kaka tokangi misu tokangi munoko po totala bino tovandi ka po totala bino yaya nga na oloba unayebi te soki bato mosusu mpe bosali constant oyo to bosali mpe analyse oyo nga nazolobaka nga na omona lokola ti bavoisin bake kowelela kotia date na poto on dirait bayokaki po soki projet ya mama ezalaki pena 2 ans seke bavoisin bayokaki yango bino mo boyebi bango nde bawelelaka donc soki projet penza ya mère ezalaki 2 ans seke bavoisin bayokaki naomona pena ko seke bayokaki eloko wana baobi te tika towelisa lelo bokoma oloba na biso bolandi biso bamalanda ngulu si lalandisi bino bolandi suivez les guides mais bino mpe bolongola ya Congo bino mpe bobeta totika bino mpe shobe eza Congo bobeta yango mpe kasi po tokokana mpo na miniti oyo tozoleka batrophée toada na 2e édition showbiz kobeta spectacle tokomi da na 2e édition donc jusque là toleka tokende biso toada na 2e édition bino boa na 1re édition donc ezala spectacle 1re édition ezala batrophée 1re édition voilà famille Libota to continuer babillet ya sikeza te to continuer promotion rendez-vous na 2027 bomoni pe na mai ya 2027 ko ekoyinda eozala pena oui drapeau mai ya 2027 drapeau Congo ekotelema yaya drapeau Congo na netelemi te no ba tele mo libanda mboka ba congolais o ba comédien no ba telemi drapeau ekotelema très bien ekotema po o Belleville okesala kuna ba congolais ba okota mindele ba okota ba gabonais ba okota o ba yaya toza na ba ekolo ebele o ba kobima pena mutu na mutabimi à comprendre quelque chose o bakobima pena akotaki eza te kakoti lingala banda ebandeli ti suka comprendre te eloko te twana mboka batalo poto na mboka bato balobaka français donc ntango ozokende spectacle yeba ke okendeli yango ka bacongolais te ntango ozoorganize spectacle mo boye na mboka bato balobaka anglais yeba ke nde na okende boye na prépare anglais na nga mpo na kendeli yango ka bato baloba lingala te donc ntango Belleville baoya kuna serrez vos ceintures nayebisa bino vérité serrez vos ceintures mpo makambo eza bomona pene ke wi awa nde pena mutu asimbi biki rouge alekeli awa ozela bomona rendez-vous na 2027 rendez-vous na 2027 rendez-vous 2027 kaka epi eza su musika te tokoti daya na 6e mois donc totikali na 6 mois po tosisa ne nga na olobo so tokomi ka na décembre esili nango donc rendez-vous eza ka moko spectacle na poto 2027 tokotala 2020 nde sika tokoyeba nani aza nani nde sika toyeba monene nani aza nani aye na nani asali musala tokoyeba yango yaya bobo bato nga alobaki deja lobi nalobaki yango deja na émission na nga bato bokende bobanga te
bobanga te donc boala sire na belvi na bino mema papa vande sika mona mobali no akoma ne miso epai te oyoka no soni te ke bovande sika mo eza kovande sika mona mobali me mobali akomi ayoka eya mibali mosusu aotala ne mwa mwasi te mpo alati mabe mais azo se sentir bien te aoyoka soni na miso ya mwasi na ye ke mwa mwasi mo alati bilo mo boye na famille libota na belvie moko alataka se respectaka alataka bombaka nzoto boni bonya oluka bato na ye baya ba expose nzoto donc jamais esalema dia te belvi tolingi kuna koseka te kolela te mpo ozaka moto mawa okende kuna oke kolela etali bino ntango bino bosalaki baspectacle na bino estce biso toya koyebisa bino ke non tolingi te kuna boke esala dessin animé tolingi te boke elata baniki mouse estce biso toyebisa bino bon ke tolingi te bolata baniki mouse wana biso olobaki yango te donc etali bino te bolela bosepela etali bino te mpo botikalaka kosepelaka te o belle vie tolingi te kolela kuna kozala kolela eza spectacle ya bino nini na kati ntango bino bokende okoma is or talalala is or estce tala ye biso estce biso topekisa ye bino daya ntango bokende topekisaki bino te moto apekisaki bino azalaki te mais peut-être oyo bato ebele basatandaki nango yango te wana oyo bato bamoni bato ebele peut-être bandaki kozela bamona wow bamona bwekani alobaki mutu na ndenge ne mosusu yo omoni yango wow mais eza bato mosusu bamoni yango wow te bamoni yango normal mosusu yo moko eleki bien mais eza moto mosusu amoni yango na logique des choses eleki nango mabe donc tozela biso spectacle eza moko biso nyonso tozela le 8 mai 2027 spectacle oyo ekangama solo eza ka le 8 mai 2027 belvi kandi na motema esi nalobaki toana kondima moni bakomedia baokende penza ti mutio pe oya oloba pari na maboko ashir amiyebi belvi pena omema bana ne po producteur aza basponsor baza nde producteur aza bongo mpona kovoyage na baactrice wana eza mosala producteur belvi pena omema bana ne donc aokende pena spectacle moko ya makiona te akende pena spectacle moko ya kolelalela te aomema pena bana na ye billet transport makambo nyonso séjour logement tout na mutu a producteur bandeko na mutu a producteur au séjour hôtel kolia makambo nyonso ti producteur azo koinvestir bongo ti producteur azo tia mbongo na ye bongo ayebi le pourquoi ayebi ke ntina otia mbongo na nga boye donc mamba malamu ekozala ayebi ke ntina osala boye d'ailleurs famille libota bientôt deuxième date bientôt. Donc, restez toujours branchés. Bozala toujours branchés. Restez connectés. Bientôt, bozwa deuxième date. Bientôt. Donc, kala mingi te awa. Bola la ka bola muki piao. Deuxième date bimi. Donc, restez connectés. Restez branchés. Merci beaucoup. Partagez-les dans Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Bande ko na biso bozana poto bobo sanate, ba billet na biso livraison à domicile na l'île de France. Donc benga numéro ezawana bakoyela yo billet. So moni numéro bien te d'ailleurs na dicta ki yango. OK na page ya mère na Facebook a maman kende kuno komona nyonso eza ya kokoma makuna. Nyonso eza ya kokoma makuna ba oyela yo billet na ndaku
na yo okodeplace te. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino okotio emelenga video, opartagelenga na Facebook, opartagelenga na WhatsApp, et ozamala mumingi. Tokutani à la prochaine occasion. Soki tata Nzambe a zungite, s'il vous plaît, aimez, partagez partout, et ozala malamu mingi. Bye.